remercier, Binomingi, Baïbo, Messina Kolanda, émission à biche à www.zoommail.com. Donc, si Bino Ngote pour été, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à Bino Messina Kolanda, les lots de Boumeli Bino, Bassango, Obukolanda, Namukolo, et Boumeli Bino, et Bino, et Bino, et Bino, Kanini, Boumeli Bino, pour été biche, vous allez site oyo tozali kozwa information na source mpona koinforme bino mpe tozwaka parti po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozalaka kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoommail 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini tango biso tolobaka ete bamakambo oyo ya deuxième république ezali kose repete, mingi bazwaka yango lokola liseki, mingi bakanisaka ete tango biso tolobaka tozalaka lokola bato ya maboma, tosalaka allusion na eloko moko te mpe toye tobandi kolobaloba. Me tango biso tolobaka bandeko, ezalaka deja tosali analyse ya makambo tozali koloba, mpe tango tozali kofungola monoko ezali kokende droit au but. Bandeko babolingo, ezali pasi mingi mpe mawa komona ndenge nini lelo papa Etienne Tshisekedi bazali kokosa ye lokola mwana moke oyo kaka ndenge tolobaki ete ndenge Mobutu akosamaka na tango ya deuxième république, lelo bamakambo yango ekomi kose repete. Bandeko babolingo, tala bato oyo bazali koloba ete bango nde bakobemela biso une vie meilleure na kati ya Congo, me ezali kopesa mawa tango bato yango bazali kokosa, ezali kolakisa penza ete bato oyo bakoya kobebisela biso mboka. Bandeko, bino bosi bomona bato bazali koyebisa bato ete tolanda papa Etienne Tshisekedi po ete ye azali Moïse na biso, ye azali moto akobimisa biso na kati na mikakatano. Me kaka bato bazali koyela biso ba makambo wana, bango moko bazali kokosa lisusu moto yango bazali kobenga Moïse. Bandeko, ezali neti bana Israel bazalaki na Egypte, nzambe atindi Moïse po akende kobimisa bango. Tango Moïse akomi kosala ete po ete asauve bana Israel, bana ya Israel yango babandi lisusu kokosa Moïse. Eske ezalaka ndenge moko? Lelo oyo bandeko nazali vraiment ko remercier Monsieur Wechi mingi po ete Monsieur Wechi azali kosala mosala ya makasi, pe Monsieur Wechi azali ko faire dévoiler devant biso ba escroc nyonso oyo bazali kolinga koya neti kokosa peuple. Bandeko babolingo, boyebi papa oyo na kombo ya Monsieur Mubaki oyo tosili kolobela ye mikolo mo ebele, kaka na loyenge alingaki ameka magie na ndenge alekaki epai ya émission ya Monsieur Wechi, me akei kosimba courant ye moko sanke ya miyeba. Bandeko babolingo, soki omoni moto azali koloba ete azali représentant ya parti politique eke azali kokosa président na ye ya parti politique, ke bazali dangereux. Kaka ndenge tolobi ete papa oyo bamaloba nyonso to azali kosilisa na kombo ya Monsieur Mubaki, il faut bosala attention ba congolais. Azali ko promettre bato une vie meilleure, ndenge nini bato bakobanda koya na ba diaspora bakobanda koya na ba conteneur na Congo sans que ba futa douane, ndenge nini ba congolais oyo bazali la diaspora soki papa Etienne Tshisekedi azui bokonzi ya kopesa bango ba parti ya mabele batonga ba ndako. Bandeko, yoka ba promesse yango na tolobi ete makambo ba discours oyo tozoko linga yango lisusu te. Toza kolinga ngo lisusu te po ete yango nde moto
etika biso bakidiba pendant 32 ans tomona pe rien. Bandeko botala tata oyo na kombo ya Mubaki yozomona moto mobimba za kokosa président na ye ya parti. Oh non, président zala calme ndenge ezali wana na sina tindaki ba représentant na ba bureau nyonso ya vote pona bazala lokola bato bazali ko observer ba observateur bakende batala soki fraude koleka bandeko. Papa Etienne Tshisekedi pa vanda na ye pepele kuna na limete ayebi kaka ete Mubaki asalaki makambo nyonso nzoka Mubaki aza kobeta Papa Etienne Tshisekedi bambata ya dikosi bandeko. Papa Etienne Tshisekedi pa vanda pepele bandeko. Monsieur Wechi kaka ndenge bomonaka na bitambola tambola na ye na mikro na ye kaka na kamera akei kokotela représentant ya makambo etali vote tango akomi asololi na ye ake kozwa rapport ete na babiro ya vote ebele kuna na Congo barepresentant ya IDPS bazali te lokola pe Monsieur Wechi azali na ye moto ya tembe alobi te ngai na kotika likambo oyo boye te. Monsieur Wechi ye moko afuti taxi wa ake na babiro de vote ake komona ete babiro ya na kati ya babiro de vote bato ya IDPS ata moko te terrain ya kokauka. Mais kaka bango moko liboso ya bakamera bazali kokanga ete bokemba bakotriche bosala boye te bosala boye bakotriche soki batriche bokomona tokosala boye mais bazali ata na babiro de vote te. Monsieur Mubaki akanisaki ete akojoue na esprit ya Monsieur Wechi mazali koyeba teke Monsieur Wechi azali kotala ye kaka bandeko. Monsieur Wechi te na mawa papa bato azali kosala mosala makasi bandeko. Yeta oyebi ko Monsieur Mubaki ko ayebaki te ye akanisaki te Monsieur Wechi ayebi eloko te aza komona kaka Monsieur Wechi bolole nzoka nde Monsieur Wechi ndenge azingelaki ye drapeau na nzoto. Monsieur Wechi abandaki kozela kaka ye na makambo mibale oyo alingaki abombarde ye bandeko. Monsieur Mubaki oyo afungoli monoko en tout cas meme Tchaku nsima akomi koloba sanke meme ape matata oyo soko azali koloba ko bandeko talika kolobi moto ya boye soko ayibi yo mbongo aza kowangana ndeko okoki mpe koloba ete ye te bato ya boye. Monsieur Wechi aye koyebisa ye ke ntango biso tokei na babiro de vote tokei kokuta barepresente ya IDPS baza te tokei epai ya Papa Tshisekedi toyebisi ye alobi Papa Tshisekedi aza kokamwa mpe aza kondima te bandeko. Oyebi ke tango bayebisi Monsieur Mubaki makambo wana Monsieur Mubaki munoko makasi kaka alingi ata kutu korepondre te ndenge nini akosaki Papa Etienne Tshisekedi ke nasi natindi bato nyonso na baparti akomi nini ndenge nini tokoyeba bapesi biso bandeko. Botala kaka tato azali moto ya lokuta azali koloba ete bapesi bango baplante esika ni babiro de vote ezali mais botala Monsieur Wechi mutu awuti 8000 km na poto akei asololi makambo oyo etali makambo ya bavote ndenge nini bato ya IDPS bazali na babiro te mpe basololi na représentant pasteur oyo ayebisaki ye mpe tala Monsieur Wechi azwi taxi akeiti na babiro de vote bandeko. Soki kutu Monsieur Wechi un journaliste oyo azalaka na poto azali kosala ba recherche mpona kodécouvrir esika babiro ya de vote oyo bazali kosala baenrôlement ezali ebongo tata oyo Mubaki oyo bapesi ye mpe titre monene na kati ya parti ya IDPS ayeba te aloba nini oyo bapesaki ye baplante bomoni ndenge azali kokosa mpe likambo mosusu bandeko. Soki ayebaki ete na baraison sikoyo azali kopesa epai ya Monsieur Wechi oyo nazalaki na baplante bazali kolinga te toyeba banini me ndenge nini akendeki kokosa lisusu Papa Etienne Tshisekedi te zala calme bato deja bazali na barepresentant bazali deja na babiro de vote bandeko. Bomoni tata oyo soki Papa Etienne Tshisekedi asali attention te tala bato bakoki kobetisa ye oyo bakoki kosimbisa ye touche bato oyo
tata oyo naza koyebisa bino aza capable meme ke ata na ndako ya papa Etienne Tshisekedi akoki kofiakula mbongo soki amoni kaka na kidiba mwa mbongo moko eza kotraine akoki kofiakula yango po ete azali tata moko monoko makasi mpe lokuta bapeple bino moko bomona kaka moto oyo aprometaki bino ete bokoya na bacontener ba diaspora congolaise ke bokokende na bacontener bokofuta te bino bato bokokende kuna na Congo bozali ba diaspora soki bokomi kuna bakopesa bino baparti ya mabele bokotonga bandaku botala moto yango ye kambo apesaki bino comme promesse ye moko azali meme kokosa président na ye ya parti papa Etienne Tshisekedi na mawa papa Etienne Tshisekedi na mawa bandeko tango namoni papa Etienne Tshisekedi ndenge azali koloba liboso ya mikolo ya mese wenche alobi ke nazokamwa bandeko ngai mama Rosalie posa na lela ma miso etamboli ngai na bambuma misu abeti papa Etienne Tshisekedi lokuta moko vraiment papa azomona pasi akoyokela ye mawa te malgré âge na ye mese mubaki boni lokuta ya boye epi bakangi ye me epa ya mese wechi aza kodevie alingi ete koloba te ndenge nini akosaki papa Etienne Tshisekedi azokosela kaka o pasengo imulunda batuni yo ndenge okosaki papa Etienne Tshisekedi olingi ete korepondre te bandeko babolingo tango mosusu bato mosusu bakoloba makambo nini yo mama Rosalie azali koloba na kosenga kuna na régie botala ndenge bakangi tata oyo mubaki na mese wechi sur place kuna na Kinshasa pe monsieur Wechi asali travail oyo ya makasi bandeko azali kosala ba déplacement na ba mbongo na ye moko na transport na ye moko pona kolakisa ete azali na souci ya mboka mais tala moto oyo lelo azali kofungola monoko lokola Tchaku liboso ya ba caméra pona koloba n'importe quoi na balokuta azali na yango azali kobosa na ete yende kutu moto azali kokosa papa Etienne Tshisekedi abeti ye lokuta moko bandeko balobaka ete serenge na mosisa abeti ye yango mpenza kaya bandeko tango mese wechake ye papa Tshisekedi na limete aza koyebisa papa Etienne Tshisekedi asutuki alobi nge nayebi ke bato nyonso kuna na babureau de vote bazali bayebisaki ngai yango deja nzoka nde mubaki asi akosaki ye papa mubaki na lineti na ye bandeko soki azali koloba bandeko papa Etienne Tshisekedi boye aza mpe kotala alobi ete moto oyo azali kaka moto ya lokuta me papa Etienne Tshisekedi alingi ye kaka mingi asombeli malgré wana asombeli ye kaka tike ya avion amemi na États-Unis amemi na Canada me azali kokontinue kaka na kokosa papa Etienne Tshisekedi alongoli bato ya mayele yakei na ye kozwa kaka baescro bamiyibi oyo moto lokola mubaki oyo tozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi asala attention surtout na bambongo oyo bato bazali kosala bacotisation ake papa mubaki azali kaka meme capable ya kofiakula ye mbongo po ete soki omoni moto ndenge azali kolobaloba boye bandeko nakokende kutu mosika te tolanda na babilili ndenge nini papa Etienne Tshisekedi autaki koloba ndenge bakosaki ye bandeko nayokeli papa Etienne Tshisekedi na mawa nayokeli ye na mawa bandeko natali bambula nyonso papa bandako bunda po ete azwa bokonzi arataka sikoyo susu ake kolokota mubaki tala ndenge mubaki auti kobamba ye lokuta papa batuna mawa nakosenga kuna na régie batiela biso babilili tolanda ndenge nini papa Etienne Tshisekedi bautaki kobambola ye lokuta moko ya oyo ndenge babengaka yango ete babeti oyo tonga na mosisa oyo mpenza ya oyo ezwaka oyo ya ndenge ete ekoki koparalyze yo nzoto mobimba bandeko vraiment ezali mawa nakosenga kuna na régie batiela biso babilili boyoka ndenge nini mese mubaki akosaki papa Etienne Tshisekedi pe papa Etienne Tshisekedi alobi yango me mese mubaki monoko makasi kaka alingi kondima te pe azali koloba makambo mosusu alingi kutu koloba te ndenge nini abambulaki lokuta epai ya papa Etienne Tshisekedi tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Conclusion d'ailleurs comme ça, non, on est la démocratie. Non, on est la démocratie. Le col aux autres conclusion. Na tiré conclusion. Na pose deuxième question. Pour la mine beaucoup ça qui vient chichi. Beaucoup quoi bisaye
que batémoin na biso baza partout na kine or sur le terrain bozate vieux chichi et moko lobby to na no vieux chichi tozonga. Le centre d'enrôlement du quartier Yolo Sud, situé dans la commune de Kalamou, en plein cœur du Kinshasa. Malgré les moyens limités, les fonctionnaires s'affairent dans l'enregistrement des habitants du quartier en vue des prochaines échéances électorales. Moi, je dis que nous avons été choisis pour organiser les élections et les organiser cette année. Là où la communauté nationale fait faillite, moi, j'avais les fonds du gouvernement. Moi, on m'a choisi pour organiser les élections dans les délais et je vais les organiser. Par ailleurs, le président de la CENI regrette que les partis politiques n'envoient pas d'observateurs dans les différents centres d'enrôlement. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Au bureau d'enrôlement de Yolo Sud, le responsable du bureau nous présente la fiche de présence que les témoins des formations politiques doivent remplir. Et ARC seulement aujourd'hui. Nous avons des listes là-bas. Dès qu'il y a un témoin qui se présente, nous donnons le cahier de présence, il signe là-bas. L'heure d'arrivée, l'heure de départ. En plus du parti au pouvoir, le PPRD, les grands partis d'opposition que sont le MLC et l'UDPS ne se sont pas présentés depuis le début officiel de l'enrôlement, il y a près d'une semaine de cela. Interrogé sur ce manquement, le président de l'UDPS semble ignorer la situation réelle du terrain. Moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. Les difficultés logistiques que rencontre la CENI dans l'organisation bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini papa Etienne Tshisekedi auti koloba na mawa nyonso ke moto oyo azalaki koya kopromettre ba diaspora congolaise ba conteneur kokita ofele pe bokozwa ba mapangu botala ndenge nini ye moko azali kobambula président na ye ya parti azali kobuka ye lokuta bandeko babiloko yango oyo Mobutu amonaki biloko yango yo Mobutu amonaki emema ye lelo tina sar mabele babiloko yango oyo bandeko baza kokosa ete mokonzi kuna makambo nyonso tu oke nzoka nde lokuta yango na ngai nasepelaka na le rais Joseph Kabila po ete Joseph Kabila azali moto oyo azelaka teke ono président kuna oboy soki Joseph Kabila yebi ete gouvernement epesaki mosala moko bien banzela bokomona un dimanche ye moko akoti na motuka na ekipe na ye akei azali kotala mosala ndenge esalamaki voilà yango na omoni ete bakonzi mingi na ntango na ye bazali kobanga koyiba pe mingi bazali kobosa na ete na miniti oyo ndenge tozali koloba baministre mosusu bazali na prison makala oyo bamekaki kosala liseki na mbongo ya leta bandeko tala ndenge mese Mubaki oyo azali kosala makelele bandeko tala ndenge baye kokanga ye na lokuta bandeko oli okosa ta bato mosusu me oza kokosa président le bandeko soki moto aza kokosa déjà président na ye ya parti mais eza grave bandeko naza koyebisa bino bandeko bomoni ndenge bazali kosala batourne oyo bambongo nyonso ba diaspora congolaise baza kopesa pona mese Mubaki oyo nazali koyebisa bino asi a détourné déjà bokopesa ngai raison ekobimisa mindondo bandeko papa Etienne Tshisekedi aza koyeba te kaza na baaffaire na baescroc miyibi ye aza kokanisa kaka ya bato bazali kobunda mpo na parti na ngai ya IDPS atiki bato ya mayele ake kolokota nde bano ya mike baescroc bandeko ake kozwa suso papa oyo na kombo ya Mubaki bandeko ye ozomona kaka mutu ndenge aza koloba na lineti na ye ozokomona kaka te papa oyo akomonisa papa Etienne Tshisekedi makambo na ye oyo bato oyo balobaka ete bato lokola bamubaki oyo bazali bato oyo neti banyoka ya mitu mibale okomona na kamera ntango mosusu aza kosala bamakelele boye kuna mpe na Kinshasa ntango mosusu azali konegosie na ye na bato ya pouvoir ndenge nini bokoyeba me awa azali kosala makelele bandeko rôle oyo kutu bato ya parti ya IDPS bango bakoki kosala mpo na makambo ya baélection
Monsieur Wechi nde kutu moto komi kosala yango. Pona kokamwisa. Monsieur Wechi akomi ko apprendre bato ya IDPS nde siko makambo ebele. Nga na kendeki boye na Bujumbura na komaki na Bukavu boye. Ye papa o mubaki azaka kokamwa. Yesolo wana. Yesolo munoko makasi pe. Biso pe toyokaki munoko makasi bandeko tato soki ayibi mbongo. Po andima bandeko ata bamonaki ye akowangana. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais ebongi malamu ete bino moko bomonaka sikoyo bato oyo bazali ko promettre bino une vie meilleure na kati ya RDC na mikoliko ya bomona ndenge nini bango moko bazali ko se comporter ndeko soko omoni moto ye moko azali kokosa président ya parti na ye c'est que azali moto moko azali très dangereux. Bomoni siko ke bondimeli biso ke babiloko nyonso bandaki koloba ete soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi bokozwa ba conteneur moto nyonso azali na 2 conteneurs plein ya kiti nango na Congo kofuta douane te ba makambo ndenge na ndenge ke soki bokei na Congo bokozwa ba mapangu bakopesa bino ba terrain botongi lopangu na ba bomoni siko ke ba masolo na ezalaki ba masolo ya bambata soki ezalaki ke histoire moko tango mususu monsieur Wechi alobaki boye alingaki abeta monoko po aloba ete alokuta me ba image ekangi bandeko akoki kutu ko répondre na question wana te bandeko yo zomona mutu azokosa président ya parti c'est que c'est grave yanga na tolobi ete papa Etienne Tshisekedi aza na affaire na ba escroc papa Etienne Tshisekedi aza komona tam soit chance naza ko travailler na bato ya sika mais aza ko travailler na ba escroc et puis naza ko yebisa bino ya solo na bambongo ba diaspora congolaise baza ko pesa ndenge lokola tangu su monsieur Mubaki mutaza ko surveiller situation na azangi ko dokola te asi adokoli bandeko asi adokoli soki papa Etienne Tshisekedi penza lo biba sala inspection ya makasi penza ba sala ba contrôle bandeko asi adokoli ba komona ete monsieur Mubaki asi adokoli oyo bato mobuta bandeki kolinga batu ya ndenge ya bo munoko makasi bandeko oyo lokuta ya moto vraiment donc bamboli papa Etienne Tshisekedi lokuta moko bandeko papa Etienne Tshisekedi na kiti na vraiment te naza ko saluer monsieur Wechi na musala makasi oza ko sala pote toko bana ko kanga bato ya lokuta mingi a partir na yo pote monsieur Wechi musala za ko sala bandeko tala tato azali moto ya lokuta tato yo Mubaki aza koloba nini non boza komona ete bino boza koloba kaka ono ba représenter ba kokende ndenge nini soki balingo lakisa biso ba bureau ya vote sécurité te mais bandeko bomoni teke tato aza moto ya lokuta mais c'est Wechi kutu muta wuti na poto akomi na Congo akeko apprendre ke batu ya IDPS baza te na ba bureau et pas ya pasteur Mulunda mbala moko monsieur Wechi afuti taxi akeiti na ba bureau de vote na kati ya Kinshasa ye monsieur Mubaki na kati ya Kinshasa aye bate sika bato babande ko s'enrôler omoni ke lokuta na ezata na valeur te aza kokosa ondire kokosa na eza na traité entre lobiete papa Etienne Tshisekedi aza na affaire na ba escroc nommé na ekaka besko yango no moni témoin bano ya mika nommé na Bruxelles motema kaka moto likambo mbongo bocha ba cotisation kesi na biso baza kolobela mingi makambo mbongo ke makambo ya parti ndenge ni bako kotelisa makambo mboka siko ndenge zali wana batu na biso pe ya kutana nini bosala ba cotisation tala kaka papa Etienne Tshisekedi alinga zonga na Congo mwa likuta zanga te motema kaka moto po ba ebiete lokola papa Etienne Tshisekedi ya ko s'attacher mingi penza na kote makambo mbongo te bango bako banda ko pe ko longola ba intérêt na bango yongo no moni ndenge moni ndenge bana ngo bako s'agiter. Il fallait papa Etienne Tshisekedi travailler na bato ya mayelo bazalaka bato ya IDPS azu ya foutre bango dehors tala mwa bana uti ko lokota ba bimisi parti ya IDPS parti ya bangoto bobo bandeko lokuta eza komona na bandeko lokuta papa Etienne Tshisekedi azwi bambata na ye penzo andimaki te bandeko bino moko bomoni kaka ndenge papa Etienne Tshisekedi abime bayebisaki ngai ke na ba bureau nyonso tu bato bazali nazokamwa
bandeko na banzi bino moko na tiki na ba peuple congolais bo juger monsieur Moubaki oya elaki bino ba promesse que non boko mema ba conteneur so papa chen tiseke na zubo konzi boko mema chacun des conteneurs a donné ba biloko na yaki na Congo ako futa douane te pe ba ko pesa bino ba parti ya mabele bino ba tubozwa ka déjà espoir bo bengi ba famille na bino pona koloba na banzi ete bo benga ba famille na bino po boloba ete ba salaki erreur donc bo salaki erreur boloba ete moto wana Moubaki azalaki ne mutu alokuta po ete akosi meme papa Etienne Tshisekedi bandeko yo so mona mutu azokosa président na ye na kati ya makambo ya élection ya tango ah non te Moubaki oyo vraiment non oyo penza ko bandeko ata soko tiki mbongo nona soko dokoli yango bato bamoni ka dokoli po andima bandeko il faut ezalaka ke bakangie na prison ko balobi ke ko beta prison mikolo boy soko ndimi te wala ndeta msoko ndima mais azali moto moko bandeko soko dokoli eloko po andima il faut zala vraiment ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais bino moko bouti komona kaka na mwa tamu ke oyo mese Moubaki oyo asalaki liseki ya koleka liboso ya kamera ya wechi bandeko ndenga zali ona zali déshabillé bolumbu na ye nyonso tout peuple ya si amoni yango pona balokuta na ye bandeko soko moni moto azali kokosa chef na ye ya parti c'est kazali très dangereux bandeko lelo soki bomoni Mobutu kota na se ya mabele ezali na baje oyo mese Moubaki aye kokotisa na parti ya IDPS yango la toyebisaki bino bandeko photocopie ya MPR etikali na yango kaka na kati ya IDPS bino moko bozali komona mokonzi kobanga te na sina plasaki bato na ngani yosu bato bazali kokengela nzoka nde bato bazali te bandeko wana pe soki parti ya IDPS ebimisaki mwa mbongo po ete esokipe na bato wana oyo bakozala na babiro mese Moubaki ase alie yango afieti yango bandeko après pe bazali kozwa courage pona koloba ete Joseph Kabila kotriche Joseph Kabila boy alors que bazali na bango tala ndenga zali kokosa tozali siko na besoin ke bapesa biso carte ya nini pona monsieur Moubaki oyebi ba congolais basi ba monio que ozali comédien ba monio que ozali aventurier pe ezali sonie ozali tango mosusu tata na bana na o baza komona ndenge papa aza kokosa ezali malamu te yango na ezali mawa mingi na papa Etienne Tshisekedi ye azali kokanisa ete azali na affaire na bato ya malonga nzoka nde azali na affaire na baescro mese Moubaki amonisi ye kimona meso bandeko babolingo oyo tozalaki na yango na mpona kolakisa bino ndenge nini mese Moubaki asili kokosa papa Etienne Tshisekedi na mawa na pasi papa Etienne Tshisekedi bakei kosurprendre ye na mese Wechi yango na tozali koloba bandeko bato oyo balobaka ete mese Wechi azali kolabo bazali penza bato oyo mitu na bango ezali kosala te botala ba misala ya makasi oyo mese Wechi azali kosala ba reportage oyo mese Wechi azali kosala ata moko te bandeko me ba mosusu bavandi kaka wa mosala na bango kozelaka bato mosusu bakende kozela bango ba information po bango bafungola monoko me mese Wechi azali moto oyo ya kofelicite po ete azali kokoma na terrain azali kodeplace azali kokende meme na bacoin oyo ezali impossible oyo akoki meme koperdre vie na ye yango ete mese Wechi biso tozali kofelicite yo makasi mpe toyebi ete mese Wechi makambo oyo yo ozali kosala yo nde moto olingi kopesa lumière na bainformation na yo mpo na mboka mpe yango na tolobaki ete ndenge ozali wana mosala na yo ozali kosala bakongole basi bandimi yango mais bato oyo balingi vérité te nde bazali kosala neti babimisa yo kolabo mais ozali kolabo te ozali nde moto oyo ozali na lumière ndenge moko pe na radio Zoomel 1000 lokola bato bazali kolinga te ba makambo biso tozali kobimisela bango pe kolakisa bango kobimisa bango na poasa liboso ya bato na ba mabe bazali kosala yango wana bazali kotraite biso pe bato ya radio Zoomel 1000 bakolabo mais ndenge ezali wana ezali kaka na deux chaînes tozali koloba yango deux chaînes ya bakongolais na poto oyo bakongolais
baza ko trembler soko tangeli bango ba kombo wana ba congolais balingaka makambo ya ba mafia okomona bazali ko trembler ezali radio Zumel 1000 na Monsieur Wechi kaka bato mibale wana o lelo bakomi ko faire trembler bato yango na Monsieur Wechi alobaka malamu soki oli otondi te avant ya koloba liboso ya caméra na ngai il faut tourner le lemu na yo 7 fois pe o raisonner malamu pe biso pe bato ya radio Zumel 1000 tolobi ndeko soki ozali kokende ngulu liboso ya ba caméra kolobaka yebaka ete ba inspecteur na biso pe bazali oyo bazwaka ba image pona ko décortiquer yango soki osalaki bozoba yeba ete radio Zumel 1000 ekobimisa yo polele bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci